députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, bon lundi, bisika bozwami, bon début de semaine. Ndenge kaka tokutanaka, tolamuki na Kinshasa, capitale de la RDC, makambu eza ebele, makambu bandeko nangai, eza grève ya ba chauffeur, lelo ba chauffeur batomboki, balobi tracasserie leki, masolona député bandeko nangai, ezali opesi mbwa boy. La police balobi muto akopoussa na te pembeni ya seni bandeko yo bamibengi bloc patriotique balobi tozo kende kuna alors que en réalité bakoko kamakambo ngo wana te. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans cette émission. Masolona député bandeko nangai ezalaki ba prisonnier 186 prisonniers bakimaki na prison ya Matadi. Masolona député Ezape makambu oyo lokola tozolo bela ba chauffeur, un chauffeur tue encore son patron et kominini système eza compliqué. Masolona député bandeko nangai nazo pesa bino moi communiquer oyo avant que to continuer na makambu msusu. Tozana communiquer ya oyo etali commémoration je crois ya 40e jour na oyo etali disparition ya Maman Nicole Kinzonzi Mbona. Maman Nicole Kinzonzi Mbona oyo akufaki kuna na Londres na Angleterre et namoni le 11 décembre 2021 bakosala culte d'action de grâce à mémoire ya Maman Nicole Kinzonzi Mbona, épouse ya pasteur Ogi Mbona na Londres, lié kozala Wood Green de 18h30 à 23h30. Notez bien, il y aura le poème, la musique, la danse, la parole et lancement officiel de la Fondation Nicole Kinzonzi Mbona, NKM. Et zanengwana donc, pour na oyetali na date le 11 décembre 2021 et kozala na culte d'action de grâce ya munene oyo bakosala en mémoire ya Maman Nicole Kinzonzi Mbona, mwasi ya pasteur Ogi ndenge touti koloba na bino et kosalema na Wood Green de 18h30 à 23h30 et kosalema kuna na Londres, na Angleterre. Et puis moi poème, moi scénette, moi danse, moi parole de Dieu et kosalema bako profiter na occasion pour ko lancer fondation au balobi, fondation Nicole Kinzonzi Mbona et NKM oyo bazali kosala en mémoire ya cette grande dame. Voilà bande konangai na lingi to beta masolo parce que to la muki ce qui chaque jour to kolobaka nous parlons à temps et à contre-temps. Des fois nous autres za malam, des fois nous autres za malamute et parce que des fois pe boko mona kaka ndenge tozo bima wana mais bo éviter nini ezali na katsanzo twango. Mais nous sommes là pour essayer d'échanger avec vous, essayer de vous parler, essayer de vous informer, de vous conseiller, de musala to salaka. Lelo to la muki bande konanga na Kisasa. D'abord, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé makambo cantine populaire. D'abord na bakan militaire, bakan ya ba policier et ndebo yoko salem. Ils ont un partenariat public-privé parce qu'il y a un privé d'un côté et aussi il y a l'État de l'autre côté. Ils ont pour rassurer, ils ont pour kabela batute, mais kosomba na prix ya moi malam. Kosomba biloko na prix o ils ont passable. Masolona député bandekonanga wana ce qui botali c'est l'effort que le chef de l'État est en train de faire pour na correspondre na oyo azalaki kolaka na bato. Correspondre na au peuple aza kozela. Et si quand on a Nathalie Sakabino tous les jours, il y a les gens qui pensent que Isaka Kangai, Kosala Soitain, Naza député, Nako Vanda Nangai, Nazo Sala Moussala. Ce qui chef de l'État a invité nga que Nakoti Kosunga na Moussala Boy, je peux le faire. Ce n'est pas que Nako Bomanzoto,
pour une nomination, j'ai été voté, j'ai été élu par le peuple. Je suis fier de le représenter aujourd'hui. Parce que, toujours ça quand même, moi, effort mouké, ya kotali sabato. Ya ko répondre na oyo, cette population-là me demandait. Mais nangonga oyo bande konanga, chef de l'État a fournir effort na ye. Tango akendaka na Dubaï. Akekuna, j'ai aimé un commentaire. Ya mutu moko ataka na Facebook. Alobi ye wana, chef de l'État ke kolongola même sapato pour na koluka mbongo. Bongo na sima bino boya koyiba. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et ce que j'ai toujours dit au chef de l'État, Mokonzi Mboka, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la difficulté c'est que ceux qui ont un contrat na peuple wan, à la kate, bayoka ya lobate, ya bata makakaka, opese responsabilité à cause de la souci ya batu wana te. Azana promesse mon côté, akokota ka jamais na vision na yo. Il y aura toujours ba makambo ba détournement ndenge tokomi koyoka. Oyo azu autant de millions, oyo azu autant de millions. Les hommes forts du régime. Ngatambo, natalaka, nazotala ba hommes forts du régime. Mais sachez-le, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je l'ai dit. Des fois, les gens ne me comprennent pas. Nalobi, Félix a une vision, a une volonté de faire quelque chose pour répondre, pour accomplir la kabato. Mais qui sont avec lui? Moutoumoko pete a imposé. Yemoko nem toi pona. Yemoko nem toi yibi. Mais ce que j'ai dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la réponse est Zakaka Yomoko. Batouana bakotanga bangote. Tala même temps où basala ka ba bêtise na bango. Yokak dezongela kayo. Mais lelo tango zotala manière tozali ko évoluer. Combien de personnes qui aident le chef de l'État à co-réaliser ce dont il a comme vision pour la République? Ba diable bazande belé, bavanda kakuna musala na bango kufunda ki afundi aw. Tala oyo asali boye, Eliezer asali boye. Moi je prêche toujours et je parle toujours de l'unité. Mon souhait, si boye nazo sa l'émission, c'est de voir un jour mon vieux Martin Fayoulou m'a dit. Oh, mon vieux Martin, le vieux Zalaki anniversaire na yo na mona ki bato ba publier. Je lui ai même écrit un message. Joyeux anniversaire mon vieux Martin. Na komelie message anniversaire na lobby mon vieux joyeux anniversaire mbula oyo bakisami ezala mbula ya ko-réaliser oyo za nango posa. Je serai content et heureux de voir un jour mon vieux Martin, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi Tshapwe, batutu wana batelemi. Moi je serai content parce que na yebi parcours. Il y a une maman Tumba qui m'a envoyé une vidéo. Il y a ndeko a publié à lobby tokanisa esika towuti. Wana masa sezobeta. Bagage ya mauvais obeta. Voilà là où je regrette du fait que Vienanga Martin a kotisi bayaya oyo cité. Bazaji ko yeba cité te. Tango bazolo ba bloc patriotique bande konanga. Tango zotala bilongi na bango. Patriote zawana. Patriote aza muto azana mutema attaché na patrie na ye. Alingaka patrie na ye. Basala nini pendant autant d'années. Bakotisi bango bato bazo kamo. Oh c'est lembao. C'est lembao ezaka boye. Bazo kamwa. Mandela
Le pouvoir n'appartient pas à une camp politique. Nous avons tous le même droit dans ce pays. Parce que sans mon vieux Martin, ces gens-là ne pouvaient pas oser. La population ne tolérait jamais, ne supportait jamais. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui organisent les contre-manifestations. Jamais. Naoki Willy Michi qui a déployé 60 000 personnes. Papa, Botika va pratique. Nous nous sommes battus pour les valeurs. Et le lot, Bango Balobi wa Kendoko Sala sit-in, Liboso ya Seni. Sit-in wana bazo Kendoko Sala, Otoboy Seni politisé. Mais entre-temps, Boyeki ba kombote FCC, baza déjà 3 candidats. Oh ba délégué. Talanenge bazo lali Sabino. Mon vieux Martin, Martin Fayoulou Madidi, vieux nanga. Prof Kitoko, oza professeur nangai, otangi sangai. Nazo kamo comment on peut vous rouler comme ça. Tango bozolo bozo chaka bango poa bazo kende. 3 personnes nazana 3 non aw. Batindi po nekota na Seni. 3 personnes. Ils vont déléguer l'argent. Bino bo crédibiliser bango. Bango bazolo ba toza contre la Seni. Mais pona nini batindi lisusu ba kombo et kende kokota kuna. Ça me dérange. Ça me dérange. Pona nini batindi lisusu batu bakende kuna bango balobi to okota te Seigneur a politisé, to dépolitisé. Mais entre-temps, j'ai les 3 noms ici, nazana ngwa. Bazo lali Sabino. Voilà là où bato Kabila baleki bino na maïli. Et c'est nous qui sommes perdants. Tant on a zolo c'est nous. C'est mon vieux Martin qui est perdant, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est perdant, c'est Moïse Katumbi Tchapo qui est perdant. Pourquoi vous êtes perdants? Pourquoi nous sommes perdants? À la proclamation des résultats, Basale FCC cache. Bazuba ministre Belé. Batalibo ba député Belé. Tobandi ko évoluer. Et Simbité auto se retirer. Tangu ba se retirer, ndambu na bango ba yeli susu. Na union sacrée. Ce qui est mikolo même côté, il y a bazana fatin, nzembo zakake, ba utaki FCC, baza ebele. Même dans le partage, bazo pesaka bango ba poste ebele. Ce sont eux. Bangonde bazo gagner. Bazo ganga na balabala wana. Oh balabala, tozo kende boy. Mais entre-temps jusqu'aujourd'hui bazana ba mandataire public. Tel degré. Il y a stratégie. Batu bazana opposition entre guillemets, mais bazana ba mandataire. Bao bayaki bangonde bazoloba, te bangonde bazaye belé, bangonde bazaye belé. La bonne partie, mieux vaut pas pimer la Moïse, mieux vaut pas pimer la Bemba, mais ba pesa bango. La stratégie. Lelo bazakuna, ba bengi vient nga Martin, il faut to sala biso tozoken. J'ai entendu mon professeur de Voskito. Biso mutu nyonso tozo benga bande koboya ainsi de suite bozo pesa bango poa basi babimisi 3 non batindi et bino bozaka kuna bozo tambola nous allons faire ceci ti batu na bango bakokota na malembe. Je l'ai dit, mon vieux Martin ndeko na yo c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est Félix Antoine. Place où Keiko Sangan. Gana habité aux Ali, mais il n'y a pas de problème. Bazolu Kakosala Sitin, on les 27 Tokotambol, Bana Kisasa, Bana Congo, Boyo Kanga bien. Batouana Bazana ba mandataire dans le régime qu'ils prétendent combattre. Batouana, Makamangwa Seni, Basi Babongisi 3 candidats, je peux vous citer les noms. Lalisa Bango Tolek. Système et Lalisa Bango Tolek. Ils sont tellement stratégiques, ces gens-là. Masolo. Yango lelo pesi mbwambo aboyi. Ba kimi mbangu. Ngana lingi mukolo. Ba gaz oyo. Bochela ngana nu. Ya biso ndenge zalaka.
bandeko balandi nalobaki na bino ke boko vivre makambo yango ndenge ezaleli toyaka na système ya lisu likolo ya misu mibale wana marche bandaki ndenge bandaki tokomi awa na 24 na kote ya Itaga bomoni ndenge babimi ndenge bokomona Voilà, ça c'est la police qui avance. Ndenge bomoni bambango et bandi. Eza kaka, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème? Babandi, il commence. Babandi déjà. Babandi, ça c'est vraiment provoquer la population. Voilà bandeko balandi eza ambiance wana nde bandi ya bamasasi bagaz lacrymogène tozomi tuna nani a provoqué nani parce que eza makambu ezali ko salema babuki nini ba provoqué nani alors que la marche est censée être autorisée mais biso tokosala kaka musala tokoki ko bama mabanga te biso tosengaki totambola marche na biso po toza ba journaliste tolemi makambu ya mboka bandeko balandi toye awa ndenge toyebisaka bino parce que biso tobongamaka avant ya koya soki omesana la gaz lacrymogène te vandaka na palais parce que yango nde mutu ebongisaka misu na biso mbote mwana mboka Martin mbote ndeko Eliezer namoni osimbi mama a osimbi mpona non mama Adrienne nasimbi ye parce que omoni tozalaki na ye le 19 janvier tango batiraki mona wana masasi mama Adrienne abidanga papa na wuti musika na yeka katozala na yo to tambola na yo lelo pe ndenge moko auti musika aye to tamboli na ye to kei ti 24 novembre na Itaga to zongi na ye tiawa ndengo moni yango wana sepele mingi na mama Adrienne na entouré na basi mama Angèle yeyo pe ndenge moko na mama Angèle mibale mama Angèle mususu mama misatu na mama Angèle oyo na mama Angèle mususu mama Ani sanga ya ba mama Angèle na ba mama ni na mama Adrienne to tamboli na bango yango na longonya mingi pona ba mama pote tango to sengaki autorisation kutu te mais tango to pesaki information itinéraire oto yokanaki oto lobaki pe na radio pe na ba télévision yango nde to salelaki kobanda triomphal tozui 24 novembre tokosuka na maison Schengen en face ya Comet to na kati ya Comet na Lingwala oyo ayibi malamu te Itaga 24 na 18h passé baye ko changer itinéraire tosi opesaki ba combattant information tosi opesaki da média donc eyalaki piège po nani na tosaki itinéraire ya komelaki biso te yango nde biso tosaki itinéraire wana donc eza piège pe acte ya provocation toboyi provocation wana. Franck Diongo, vous estimez population ba ndeko ba yeko répondre na mbela na bino, vous estimez na nombre ni? En tout cas pour nangai minimum 1 million ya population. Mais yebate pour na kotalisa réussite nango. Ya liboso Kinshasa mobimba école moko efungwami te. Do bana bake classe te. Ya mibale wenze esalami te. Magasin nyonso fermé. Ya misatu basali barrière na pont Matete, basali barrière na limité, na ba policier ba boya tamutu kamoko elikate po population bayate. Basali barrière mususu na Kitambo po batwangaliema bayate. Bien que ça, population ba braver yango. Ata tango ba beti masasa ba le réel, ba yebisi biso siko que non, déjà bilan à liboso ya un mort en face ya maison Schengen. Pote o ezali ebandeli, mais population baza déterminée. Babeta masasi
babeta masasi te. Peuple congolais azui arrêt ou babengi arrêt à cour populaire ou ya annulé arrêt à cour constitutionnelle. Olandi cour populaire etali ce que no biso population mukolo pouvoir to annuler arrêt à cour constitutionnelle. Le corps a annulé yango mandat ya Kabila 3e mandat ezaté. Mwana mboka Joseph Olenganko Imboti. Yeah. C'est un escroc. Il est temps de partir chez eux. Viens rapide. On va filmer à Pôle 40. On va niquer Honorable ensemble.
Mais ils étaient. Ok. Avance. Yo. tala ndenga jibi batsani tala policier oyo tala ma bimisa bilo na poche tala bilo na poche policier miyibi tala batata bato ndenge tala bafilme o wana sivinda soki bible so tala takota azobomba tala azoyiba voleur babwaki gaz na kati église mama ya mama ndenge makolo bachombo nyonso ekei ezotambola ekei keba bamona appareil te bamona appareil major mutu autorisé tala mutu akima tala ela voilà wana ozomona ndenge ezoyinda ntango tozoloba ane ya mbutu ezoyinda masasi ezobetama gaz lacrymogène ezobetama ngai namona comment un policier azoswa mwana mwasi minu na UDPS awa azoswa ye minu na Mukongo biso toviva makambo tomona makambo ndenge tozana bomo ibo nzambe kande mtu abatelaka tomona moi j'ai vu les gens tomber nga tozana paroisse kuna toza awa na Saint-Joseph nazola kisa safu jama teka boy wana et quand je me rappelle de tous ces calvaires il y a sacrifice nyonso oyo biso tosala na bariske tozwa et je vois comment les gens sont en train de blaguer avec ce pouvoir et bavandi kuna musala na bango nde ba homme fort mutu aza kuna bazaka kaboy biso tokoma kotala régime pouvoir oyo lokola mbisi aquarium mokiliza matata mokiliza matata omeki koloba baza kuna bango nde ba homme fort ya régime bazokende kofunda même monsieur le président de la République ces gens-là ne vous apporteront rien du tout rien
bayebani na batute, basolola kana batute, bayebi langage à kosangisa batute, ils n'ont pas le temps de transpirer ces gens-là. Même pas 50 personnes bakotika la komemela yote. Sur le plan diplomatique na lobbying, bazo kokapete et lo mon côté. Ils ne travaillent que pour eux-mêmes. Mais on est homme fort du pouvoir. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, même dans l'histoire, il y a un beau cas, tout le monde a quand même M. Laurent Désiré Kabila, Kozala na ba Hérodia. Bawazala qui quand même Kobunda na bango. Mobutu, tango akomi, azwaka quand même ba master na ye. Oyo bazalaki na kacha Kobunda. Mais ce que nous sommes en train de voir, et les personnes que vous nous imposez, le problème est athée. Talanenge bazo ya muto ya lali sibinwal, bonomeye, ministre kuna. Akosala nini? Akosala nini? Liboso wezalaki, Moïse alingaki somba yu de pese. Moïse, nazo tuna bino, nazo lobango na télévision, nazo tuna bino. Yu de pese pour le moment, il n'y a pas les gens qui cherchent à acheter. Babo bazo kabela ka ba combattant misu ba mitu ka baza banani. Hein? C'est ce que Moïse n'a pas fait. Nous devons nous dire des choses et nous regarder en face. Baoba komi, na koye sabino eloko moko. Na koye sabino eloko moko. Oui, je dois le dire. Tokei na commission moko, il y a trop de sensibilité. Na koya kotanga kombo na après. Commission, on devrait travailler sur un dossier. Il y a eu une personne. Et lui, il y a eu des pestes. Et lui, dans la liste, il y a eu des pestes. Et lui, il y a eu des pestes. Donc, comme il y a un musala na yezala qui a enregistré bateau, continue de la bateau misus. Kokanga bateau ba photo, continue de la bateau misus. Et lui, sur la liste de lui des pestes, Bozawapi. Moi-même, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelques personnes. Nalobina bangotala. Omoni ndenge lo yenge zo salabi. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'élit sur la liste de l'UDPS qu'il est UDPS, qu'il est combattant, mais attendez. Nous savons comment les sélections se font au moment des élections. Nous connaissons comment ça se fait. Mais nous sommes là, on arrive à un moment donné, et bien voilà, parce que ce sont les élus de l'UDPS. Makamunazolo va prof mbata yebi yangu. Makamunazolo va prof njoli ayebi yangu. Makamunazolo va Jean-Charles Okotolo la kombe ayebi yangu. Makamunazolo va Kayembe, honorable Kayemba ayebi yangu. Lumbaku ayebi yangu. Na kote cité batu awa. Parce que c'était une réunion. Moi, j'étais victime de ça. Nous avons parlé. Binokuna, Eli a eu des pestes, Eli a eu des pestes. Ne peut faciliter la réalisation ou l'accomplissement des promesses de ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'essence de notre combat et que tu Salema Kakabao Bazaki Nakacha combat qui connaissent. Le peuple d'abord n'est pas le peuple après. Là, oui, il y a quelques combattants Basi Batimbeli. À sali parlement de Bounaya pomper, Babendie à se retrouver élite. À sali parlement de Bounaya pomper, attaquer bateau en désordre, Babendie à se retrouver, il y a élite. Mais la réalisation de nos promesses, compliquée. Compliqué. Mais monde des amatata par le fait que mieux vaut récompenser ce qui se repose. Tala bande konangai. Si maya mwasi oyo babomaki et pas chauffeur nae, bien que yaki kobima kuna chauffeur ango soki komaki ndenge nini tout ça. Si manango c'est notre chauffeur. Makamango ya ba chauffeur oyo komi matata. Heureusement ngamoko nazalaka ngamoko chauffeur ngamoko garde ngamoko sécurité ngamoko secrétaire ngamoko tomoni photo wana ba la kisi biso balobi tata moko akena banque akezo ambongo tango azongi akoti na moto ka place ya chauffeur na ye abomiye akimi na mbongo ekomi matata le monde méchant
Et pendant ce temps, les prisonniers vont s'évader. Vont s'évader au Congo central. Toyoki que 186 prisonniers bakimi. Mais parmi les prisonniers wana bakimi, la famille Yabana Mibali Oyo, Babomaki Mibali, les deux jumeaux, en fait, les jumeaux, qu'est-ce que j'ai dit? Les jumeaux, oh Babomaki, Toyoki ke bango pe bakimi. Il y a quelques jours, Nathalie Sakibin, l'armée se glorifie. Balobi, tu neutralisé au moins 729 rebelles. Bakodeko, banani, wana na Ituri. Batie bango wapi? Na prison ya Ituri. Natuni bino na lobi. Tangu botie bango na prison wa 700. Baza isika mogote. Bazo solola. Bazo arrêter stratégie. Tokoyoka lobby que ils se sont évadés. On ne peut pas faire ça. Biloko wana bozo ça les ayangote. Les ayangote. Vous pouvez mettre batu ebele un modèle wana bangoto ba memaki manduki. Botie bango sika moko. Lobby na goma basala ndenge nini na moi makasi bayina manduki batie kaka boyi. Manduki kaka boyi na prison. Soki bobimisi bango te tokobuka. Soki bobimisi ti babimisa batu. Ça s'est fait. Et vous prenez Batou, dans la même zone, il y a opération, même zone, où il y a Bitumba, Bokangi bango les différents groupes, Botier bango ensemble. Lobi Tokoyoka qui se sont évadés. Tokoyoka qui se sont évadés. Botika ba système, Bokoti, Kopanza bango. Entre-temps, et d'ailleurs, ça va permettre à ce que vous avez information. Mais quand vous les mettez ensemble, ils vont se solidariser. C'est quand même compliqué. C'est compliqué. Mais entre-temps, il y a eu prorogation à état de siège. Bien que ma collègue Nabiso n'a pas dit que prorogation. Mais prorogation, on a eu d'un côté, nos collègues, les élus du Nord et de l'Ituri, Nord Kivu et Ituri, balobi biso to kotate tant que bakoyo kambela na bisote. Pour ça na bango zanini, balobi il faut que changer ce qui gère là-bas. Bacha batu misusu parce que ba o wana ba mesani déjà balakisi ba limite na bango bazo kokate. Le chef de l'État les a reçus. Ils se sont parlé. Bazui ba information na bango batiena. Bazui pe mususu oyo o bango bazalaki nango babakisi. Mais ce que je dis dans tout ça, au moins nenge to alia, mutu na mutu, ezana mutu. Azwaka na ye makambo mboka ngo lokola maboke azana esika kokende. Yango bazo lalisa kabino bazo kosa kabino mikolo nyonso. Et vous allez commencer à applaudir les gens qui vous ont tué. Ndenge tozo mona lelo. Chacun a tout intérêt d'apporter les informations qu'il faut. Copé sabato. Et tant on a zoloba, j'insiste encore qu'on ne va pas en politique chercher l'argent. Bakena koluka mbongo na politique te. Ce qui omoni mutu ake koluka mbongo na politique ngana éviter. C'est comme ça que pour économiser l'État, il faut mener ce qu'on appelle l'enquête de loyauté. Nous avons estimé qu'il faut côté à tout. C'est quoi un mandat national? Yango tozo tambolaka, tokembu jima imabe, mwenedi tu mabe, goma mabe, kabinda mabe, c'est pour permettre à ce que Batou, bakoka comprendre que nous sommes là pour servir ce peuple-là. Au comporter ka qualité de député national, mais baye bakayo esika mususu te, kaka esika bavota yo. C'est compliqué. Nazo suki sa émission oyo na moi annonce moko ya Mogijo suite à ba remarque oyo to salaka parce que
quand nous parlons de quelqu'un, nous assurons en même temps le suivi. Ndenge na lobaka na JFM service, ceux qui likambo ezali, yemoko asalaka tout pour na rebongisa, voilà. Et nous faisons ça, c'est pour éviter que ceux qui montent à sala musala na ye, azo tia sérieux, nous les soutenons. Nous soutenons les Congolais ndenge bazali. Yango bomoni à un moment donné to yeko fina bouton na docteur Kabé. Mais nous continuons. Mogijo bandeko ba utapoto. Bakeiti na bureau na ye. Bazongi balobi mais Mogijo wana lobelaka ye mais quand même il doit mettre, il faut bongisa quand même bureau na ye. Et je l'ai dit que Mogijo il faut bongisa bureau na yo. Na lobi angwa. Mogijo alukindenge ya kotia ba condition. C'est un jeune monsieur qui écoute beaucoup, je le connais depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai connu ce jeune monsieur. Je l'ai connu pendant que j'étais encore à RLTV par Roger Lumbal. Et je vois comment il est en train d'évoluer et il met au sérieux Makambunaye. Ndenge tozolo baboye, galerie présidentielle, ancienne galerie présidentielle, premier niveau. Ce qui est kuna okuta bureau moko, il y a bien, il y a Mogijo. Et cette semaine, bapé sibino consultation, ils ont fait okotiko kende, otalisi posonayo, otalisi nini, il y a une possibilité parce que Mogijo, ce n'est pas pour rien que Tozali Koloba. Il y a des témoignages, on n'a pas encore eu makambu yake. Te, ndenga alobaki wana, na moni boye, na nazui makambu ndenga wana te. Soki nazui na Koloba na binoke, yaya wana bandiko tenga. Nga nazalaka ndenga wana. Prenez-moi ces témoignages qui viennent d'arriver. Nga kombo nanga mama Bijou. C'est nazoloba boye nazopesa conseil na bandeko nanga nyonso tu nazoloba me ndenge nazalelaki bato misusu bamonaki te me lokwa na sina biki nanga yango moni na leki nazoloba ozomona mingi ya badocteur bazoleka na télévision baza koloba bango bazotraite bapo me ngai oyo ngai confiance na ngai napesaki pa docteur Mongijo nazalaki mpe na patience na ngai po babi patience efutaka oye eza te ke niatika nde tokenda na hôpital ozobela lelo melikisi kaka lobi obika te omelikisi malade ya kambangu ekenda malembe nga nazaleli traitement na ngai malembe na yaki ngai pe koya na nga na yaki pe nalandeka na TV namonaki mama Shako na pape Sobe namoni baolika na TV bapesi publicité nga pe lokwa pe nazalaki na kango pe kaka nalobi savanga pe fona kende namona nani pe ndenge baninga bamoni babiki ngai pe na kende ondima na nga pe bikisi ngai na ye pe la putain de docteur fait en tout cas ça gentil ayambaka bato très bien en plus téléphone na EPR nyonso tout ce ko bengiye en tout cas na éviter atati na ndako ba parents na ngai en tout cas félicitations extra de docteur Mongijo azali tie pa ba parents na ngai vraiment balobaka ko babite oza vraiment na docteur ayebi ko landela moto pe zo bengi na téléphone fonzo aye en tout cas na kopesa message na bandeko na nga nyonso koyoka no sonite oza na ndako oza na pasi yaka ozwa lobiko obika parce que elongi nde yango ezali miroir beauté ya motu nde ezali elongi patience na nga efuti ngai nalandaki traitement na nga malembe chaque rendez-vous na ngai nazoya azoconsulte ngai tina lelo nde nazoleka boye nazopesa bino message nasilisi traitement na ngai merci. Mogijo ekosuma pepe congolais Mogijo osala nango ya malamu Mogijo c'est la solution de la beauté Mogijo soki asali te tokobima kitoko te. Bonjour. Awande. Oh, mais oui, comme un niveau supérieur. Vraiment. Mogijo, vraiment. Donc, ensuite, et là, mon copain, voyez, sous. Mais c'est formidable, hein? Merci, papa. Papa, papa, Ah. Papa Massimo. Icône. Mais ça c'est formidable. Hein? Vraiment merci. Niveau, il faut qu'Akabisika aboue. Prenez place, papa. Oh là. Soyez les bienvenus. Non mais je suis émerveillé.
Merci beaucoup. Vraiment, niveau supérieur, il fallait pécar bisika ya boye. Pour réputation, il y a tellement de colo que à cause de la CCT. Ah, donc, vraiment, il niveau pas aigle. Merci pour la reconnaissance et le compliment, papa. Surtout pour un service bien fait. En tout cas, et botara mbumaya malam. Nakanisi ndenge boyebili Dr Mogijo. Vraiment moto yo asimbi makambo ya traitement ya peau. Et puis moto azo lutter contre l'hydroquinone. Parce que c'est vrai, bah ya ba memeli biso ba produit na bango ba mafuta na bango e bebisi basi pona ba produit na bango na. Mais le Dr Mogijo s'est lancé, s'est donné la peine ya ko benga bato nyonso wana. Ozana maladie na yo, ozomona kaka na okende wapi mais OK cabinet ya Dr Mogijo yimu kazali wana mieux placé. Vraiment papa Masumu cabinet oyo ya Gombe na galerie ancienne galerie présidentielle car ndengo yi wana na premier niveau tozana local 1 3 ndenge okoti wana et salemi pona ba excellence ba personnalité ya minene oyo bazwa occasion mingi te ya kokoma na ba adresse na biso ya cité neti pe batu ya pembeni ya Brazzaville awa bazali kokata mena facilement aika ka na galerie atoni Dr Mogijo na premier niveau directement badakisi. Mais papa merci na vraiment na visite na yo et ça me fait plaisir to koma na isika mosusu bongo au monde Dr Mogijo. Donc ici l'été. Non, ici l'été il y a encore des surprises papa. Ça non. Awa na babiro na biso oyo awa nde isika ezali kosala massage oto bengi massage relaxant moto nyonso akomi mwa monene akomi kilo donc CPDS Mogijo na kata cabinet awa nde bazali kosala mwa to kote ezali te parce que bazali ko masser bato kuna na kati c'est la solution. Ya suki moto nyonso ali na problème ya suki mobali to mwasi suki zali kokatana suki na yebotaka lisusu malamu te koma na problème cabinet Dr Mogijo ezali kosala ngo à travers salon de coiffure Mon Choix de Beauté avec un non produit certifié où ils ont la norme kaka toujours na kati ya galerie ancienne galerie présidentielle local 1 M3 tuninga Dr Mogijo photo ezali wana ko lakisa a on est défunte mama chako boyebi atikela biso azo traitement wa phénomène sobe tout consort donc vraiment papa merci mingi surtout ça c'est pour vous. Vous avez un problème, n'hésitez pas, Dr Mogijo est là pour nous conseiller la peau et puis à traiter. Non mais je crois que nga tango nazoya nga lobi bon eza na ngaka ndenga tomona ka oh to si ça va po boye to bon ça va po oh boya boy nini et puis moi je croyais ça net ligablo kaka hein ba tie ba peinture mais ici oui puis nga na lobaka pamba te en tout cas pour une fois Mogijo le docteur le numéro 1 à convaincre de la peau à convaincre ngai climatisé. Quel investissement? D'abord pour ça, il faut la volonté à dépenser. Et puis Gombe. Et puis, on a la paix sûre que Batu Bakoya. Alors, il y a que Batu Bakoya. Voilà. Oh. Mais ça, c'est. Donc, il y a docteur Mogijo à quel niveau du colo. Tu sais bien, on lola. Nga kuna zolo ba aigle oyebi aigle akende ke distance musika et puis zotala ba yuba tout na seka zotala ta yuma wana tala yuma. Il y a encore des actions sociales bientôt papa to invité yo na niveau en passe au temps que ça les maoyo CPDS Mogijo toujours aller ko sala pour aider population to ko kozala wana et za surprise ko mona yango. Mais oyebi que ba konzi ba homme d'affaires ba artiste minene tout ça izaka soni pona okene na cité kuna tout mais awa maintenant voilà awa c'est sûr en tout cas ça bon, ngai déjà tokebo tia komo na nganga muto alibuso tokebo tia komo merci papa voilà wana
Motu Yemoko a relaté, pour sentir Nengeni Nalobeli. Mais ce que j'ai dit, ce n'est pas parce que quelqu'un témoignait aujourd'hui que l'obi mogi a ko baby saté. Mais ce qui a baby ici, ce qui a côté au sérieux, mais ce qui est vrai que je le connais depuis plusieurs années. C'est un jeune, il n'est pas traduit praticien, c'est un chercheur. Azo sala ba recherche na ye, ce qui ok la plupart du temps au Kokuta na ba campus kuna ainsi de suite. Azo sala ba recherche, c'est comme ça qu'il est allé même Libanda Yamboka, il a convaincu les gens. Il a convaincu les gens. Batu o tozana bango akomemela yo ba produit mususu ozwi mafuta moni yango eza malamu tango zo pakolango nzoto bien muke nzoto bandi kotela. Ne pensez pas que batu nyonso wana bomoni banzoto beba bazwaka biloko ayebi ke oyo na kotela tin et kokaki kozala lotion muto azo utiliser yango amoni malembe et c'est parti. Tango kokoma e baby mundela ko déclarer que moyen à réparer zate. Et comme et je dis toujours aux gens, ça ne sert à rien qu'on se cacher, qu'on se consoler, tu vas commencer à charger l'ongi. Allez, aux yeux, bah dépense, n'a pas dépense. Il y a ces jeunes hommes, ces jeunes messieurs qui peuvent vous aider à co-traiter parce que même oyo muto akoka kite mondela akoka kite mogi je déjà réparé. Après si au saleli maleme. Je vis même, j'avais conseillé une demoiselle. Tout ça. Et il y a une possibilité à question que Koutanin na mwana mobile wana Olandinini parce que nous voyons qu'il y a le témoignage. Il a produit un savon. Ah. Asali. Donc ozo sokola sans que baby sa yonzoto et que baby sa pona yote. Quand même c'est quelque chose qu'il faut soutenir, il y a malam il faut qu'on soutenir, il y a mabé, il faut que le bakiwane za mabé. Je pense que jusque là il peut vous aider si vous le contactez. Je sais. Naebi même maman nanga moko otaki poto aye awa azaki ko yana ba savon na ye ba mafuta na ye tango bakutani na mogijo alobi pardon abandi ko salela nde yango ti boye azali banda akomanda ka savon awa loko les ayande ko na yo ko zwango na importance ndeni kako cho. Donc la galerie présidentielle na premier niveau, ancienne galerie présidentielle okokuta bureau moko ya bien wane komi ya mogijo. Ceux qui beaucoup les sous problème, s'il y a un autre constat, appelez-moi. Merci bande konanga to suki si wana pona lelo na bandi to komona na lobby na koyamba un jeune monsieur. Jeune monsieur wana asia bimi na média azana structure na ye, azana ONG na ye. Eza même na batu ba pesi ba kombo et demain on sera avec lui. Plus 243 998 311 332. Tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.